bazali na kati na église wana bazo diriger l'église ba prophète ba pasteur ba 5 ministères baza na kati ya ancien to bakisi siko to tie susu parce que toujours na kati ya église communauté nyonso assemblée nyonso to bakisi ba diacre to bakisi ba to protocole to tie ba to nyonso po bango nde na kati ya église il faut balakisa biso bolingo tango tozoya na église mais tango tokomi na église toko remarquer bato oyo kutu bafandi na bino na kati ya ensemble baza na esengo koleka par exemple bato protocole bayambaka bato mosusu aza na elongi ne ekangama makambo ne awutaki nango na ndako yo mwana ya nzambe mobimba ozalaki na baproblème no na ndako omemi yango te na église bato bakomi koremarke ke moto lelo aza bien te alors que point de contact ya bato ntango baye na kati ya église ya liboso ezalaka surtout babino bato ya baprotocole okota na kati bato bakoti na kati ya assemblée bato bakomi koya na église badiacre baancien mosusu baza na bagroupuscule na bango soki bamoni onction ya nzambe sir moto aye par exemple sika ou bien makambo ya malamu sir moto aye sika isifi ke moto moko na bango ayi na yo ako influencer baninga na ye nyonso e bato wana loka baza pene par exemple ya leader yango esalaka ke makambo oyo ezolekaleka na se na l'église baleader même bayebaka yango te pourquoi entourage na bango babimisaka makambo oyo selon bango bakokoma kodiabolize makambo nyonso bato mosusu bazosala même si bazosala makambo malamu mpona progression ya ministère mpona progression ya église mais tellement bango baza na accès libre et facile ya kosolola na mo leader ekotinda ke makambo nyonso bango bakomema oyo eza selon oyo bango balingi ndenge bango balingeli alors leader tala na groupe ya bato ebele aza na chance te aza na temps te ya kosolola na motu nyonso ya koyeba makambo nyonso ezoleka na sese azwaka oyo ezokomela ye oyo ezokomela ye ya mabe. Les ravages causés par la jalousie au sein du corps de Christ sont de plus destructeurs. Des églises s'entre-déchirent, des vies sont entièrement brisées, des couples disloqués, des âmes précieuses quittent l'église et retournent dans le monde. C'est ainsi, beaucoup de chrétiens remplis de jalousie travaillent main dans la main avec Satan. Les chrétiens et les gens commis pour travailler dans Satan. Ils sont par ignorance, parce que Satan a eu avantage, il y a des portes où il y a la jalousie, il y a Satan a eu avantage à comment utiliser par ignorance. Mais nous sommes les ignorance, nous sommes les gens conscients. Donc, nous sommes conscients que les Kamouoyo bazo sala yango. Pourquoi baza conscient? Sokozui Ézéchiel 8, tanga banda 1 tina 18. Peut-être tant ya kutanga yango nyonso ekoki kozala te lelo, mais tanga Ézéchiel 1 tina 18. Okumona na kati kuna te na kati ya église. Makambo ezali kosalama na kati ya église. Ezekiel azoloba yango Nzambe loboko moko amonaki ya Nzambe etushaki ye pe Nzambe atransporte Nzambe amemaki ye. Nalingi comprendre esika oyo bien parce que tokomi na suka nalingi kokota na détail te oyo eza enseignement mosusu tokomema wana si Ezekiel 1 à 18 la sorcellerie dans l'église. Donc il y a 4 églises qui ont même mais comme nous avons la jalousie parce que la lobelité dans la jalousie et puis la lobelité dans ma cambo jalousie zo kota 4 églises juste pour nous couper ça yo et collaxer ça yo que na 4 ya bible pe ba cambo pe ezali o esalama peut-être ozo ko douter tant na lobaki que ba ka eza mususu par l'ignorance ba tu bazo travailler pour Satan na 4 églises mais mususu eza baza conscient yebi que ils ont travaillé pour Satan mais na 4 ya église gloire ya Nzambe eza na kati ya église ba travailler à Satan pe baza na kati ya église so tanga na